Bambongo la bino, enquête éco-salema. Amen. Je vous promets ça. Nabi chef Nabi Sundengazali, enquête éco-salema. Mais boyasko bo dénoncer bien. On peut le place au fond de Bangote. Bango vraiment réceptionner mbongo chaque jour. Sokoda wana bana mbongo ebele. Soto bito que no funda bango to kokate. Lora mokonya moko sachele so IGF et on to ina IGF. La Sokoda te maman. Toye ko funda Sokoda parce que Sokoda les amis société défendaka ba droit d'hôtel abiso. Mais ndeni ba milieu zo kokote. Bazo sa recouvrement ya mbongo. Mais ba kolombongo bazo so mbongo te. To tikali kaka Sokoda na biso tikala distinguer première dame maman Denise. Sokoda na biso tikala distinguer première dame honoraire maman Olive. Sokoda na biso tikala kaka président de la République. Non. Batowana bazali ba institution, mais nous sommes dans le secteur de la culture. Oh, piso famille macha ko to la besoin na. Ça va? Na komi kuna abi papa. Mama chaka kufi. Tolingi matanga wana ba comédien bazalate. Sensible ba bengai. Tsaka Congo to to kana kofi. Ngabo zena bengai. Na bengi kofi azo yambate. Ngabo azo yambate na livrer. Yo livrer kofi. Bon, mamuzu to ba on a bâti ba kanté président Robimisa non, parce que mamuzu tala. Ngana bunda guerre na Maisha Park. Ici que tous les leaders na makasi ngai. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombonanga Ezekiel Matitika, Naza prophète, Oyo Yesu Abimelanga, le 26 juillet 2010. Apesanga Yidon, Yako Sambela Pona Baka compliqué. Baka Nyonso Oyo, médecine, même européen, même africain et limban nango. Maladie à Mbasu, Obelaka maladie moko compliqué, maladie à Bondoki, maladie à hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimyezate na katalibala. Mobala zulo bambanda, soit moi sa zulo bambanda. Odana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance. Oluki nyonso ko sala, otindi même ba offrande obikité. Na bengi sio au contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404. Et ça numéro ya prophète Ezekiel Benganga na ko sabela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là. Okopika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Kombonanga Ezekiel Matitika, Naza prophète, Oyo Yesu Abimelanga, le 26 juillet 2010. Apesanga Yidon, Yako Sambela Pona Baka compliqué. Baka Nyonso Oyo, médecine, même européen, même africain et limban nango. Maladie à Mbasu, Obelaka maladie moko compliqué, maladie à Bondoki, maladie à hernie, sida, PC, tuberculose, diabète, rhumatisme, kimyezate na katalibala. Mobala zulo bambanda, soit moi sa zulo bambanda. Odana maladie nyonso oyo minganga ya mindele balimbai nango, même ya Afrique balimbai nango. Oluki ba délivrance. Oluki nyonso ko sala, otindi même ba offrande obikité. Na bengi sio au contacter numéro oyo plus 243 97 76 24 404. Et ça numéro ya prophète Ezekiel Benganga na ko sabela pona yo et puis na ko pesa yo prophétie parce que Dieu m'a donné ces dons là. Okopika na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Guéri, 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 guéri. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Bika. Guéri, 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 guéri.
Voilà, mbote na bande konyo so bazolanda biso na Saratola TV chaîne bino ya kitoko, chaîne bolela ya trop, chaîne pe sarabino ba actualité, ba information par rapport ya actualité, par rapport ya makambo nyonso auto sala vraiment. Merci na ba abonné na biso nyonso oyo déjà ba s'abonner. Merci na bande o ba pesa biso confiance vraiment na ba commentaire na ndenge bo partager vidéo na biso na lela bino trop. Merci na bande nyonso vraiment. Lelo na émission na bino vérité oyo ngai yo ya bino mona muke ya ba muke ndi nyonso le Mukendi nazali bongo na invité na ngai ezali bongo président Chaka Congo oyo batebeli bayibi oyo artiste à danger oyo alobela rapé ba artiste comédien ba artiste musicien c'est-à-dire artiste et tout tozana ye na plateau na biso to komika moko sur la ye par rapport ya makambo ebele par rapport ne ko mona ezotambola lelo na ba artiste comédien qui non aliaka ba mo ba comédien to me pe ko yeba ye mo waza présent ya ko expliquer biso yango tikana remercier équipe technique oyo kamanga na tonga lelo merci na Enoch Mata derrière la caméra merci na Gucci Sinda papa eloko pesa eloko pose eloko vraiment merci na Brenda merci na Jonathan qui vous na 10 amis bali wana équipe technique na biso merci na la patron na maman Saratola pour na espace au pesa vraiment merci na bande ko nyonso ba s'abonner déjà na Saratola TV mon reste que ça même langage nanga okufung la plateau bande ba mon invité na ngai. Bonjour président. Bonjour papa. Bonne santé. Bon kaka ba stress na utina tibinda la lemba esika ba masuma funda ki ba mama no sanzo mais avocat sengi ba fusa pour le temps va se préparer mais l'année d'intro na yolobi que ba lia kambongo ba comédien est-ce que ba comédien ba na caisse non par rapport ya ba liwa na non est-ce que les artistes comédiens ba na caisse bon ceux qui na ba association na bango ba na ba caisse to yibité mais par rapport ya ba les ondes na ba mais c'est quoi et de bon vérité la seule solution et la seule solution ils allaient organiser na RDC ils allaient les artisans au batiste basaba kidna mbinza bango bazana caisse na bango tous les associations tigali maman Olivier maman Denise papa Kimbute papa Chatilingo Bila nous tigali lo kolobate ko balia kambongo na bango ngazo cotisation na bango te batina banga contribution na bango na mona kate mais ba bio bénéficiaire na ba liwa na bango ndé non artiste en danger ezali pompe funèbre te je crois mon mabe na bino bo landaka ozali Saratola faut landaka auto salaka ko revendiquer ba deux artistes to bundaka nango dernièrement to uti na IGF wana tono bunda un artiste je crois dans tinda yo image de srango mona c'est qu'on fait moral soki mo ezali oza image o l'excella biso même o senga na ngo ça on peut bien pas mona auto salaka senga élément ngokaka voilà merci na moral révolution culturelle ina na régie ba pesa biso na extrait élément oyo président Chaka Congo akendaki ko sala déclaration non ngaite to sali di sanga ko révolution culturelle ya banani mais oui ça c'est une révolution on a besoin na banani avant tous les artistes bazali diaspora tous les ali la fait déjà puis la sonne et dit misette dans l'état bembo voilà. Alors, tu as IGF parce que c'est une force. Voilà, tous on a un élément. Merci Moral. On peut se biso extrait élément na bande ko bato la ndango nga bande ko. Depuis son avènement à la tête de l'inspection générale des finances, Jules Alingué Tekei fait bouger les lignes partout où il y a le fraude, les détournements, la mégestion dans la gestion des deniers publics. Après les politiques et autres, c'est au tour des artistes, toutes tendances confondues, regroupées au sein de la plateforme Révolution culturelle, révoque en sigle de saisir l'inspection générale des finances pour dénoncer le manque de traçabilité de la redevance de droits d'auteur, droits voisins et autres fonds mal gérés par la SOCODA, mieux connaître où vont les recettes du fonds de la promotion culturelle que payent les entreprises. Nous étions venus ici pour dénoncer. Parce que nous en avons vraiment marre. Nous en avons marre. Nous ne voyons pas
ce que nous ne devons plus faire maintenant. On a tout fait. On a écrit des lettres. On a essayé de rappeler les gens à l'ordre. On ne rappelle pas. Nous avons des points qui nous font mal, comme par exemple le fonds de promotion culturelle. En fait, c'est un fonds qui a été créé pour la promotion de la culture. Et les gens là reçoivent de l'argent de partout pour la culture congolaise. Aujourd'hui, la culture ne décolle pas. Justement parce que ces fonds-là ne servent à rien. On salue le Romongo, Balaxi Mokonyambo, Bango Baza, représentant à Bissau. Alors financièrement, Bango ne Bazo retrouvé. Makamuni zo utalikole zo ko ya pana bango bazo kabola on ne balingi bazo liango ne balingi biso zo se retrouver te yango biso na révolution culturelle to lobaki non Mokonyambo ka sa prévoyait que le Romo IGF a commission opéna actif et comme sala to ya na IGF to funda bango ko funda bango eza nini ba to kabola mbongo semaine oyo mbongo ebele ba kabola entre bango so ba pesi mutu ba bina ko lobana mutu te bima Dieu merci ndeka nzamba sala parmi bango batamala mo bafundi bafundi pa na biso donc biso lo beto na plata ofunda bango te bango ba ma réceptionner mbongo chaque jour sokoda wana bana mbongo ebele so to bito ke no funda bango to kokate lo ka Mokonyambo ka sachele biso IGF et to ina IGF la sokoda te mama to ye ko funda sokoda parce que sokoda ezali société défendaka ba droit d'auteur na biso mais ndeni ba milieu zo kokota bazo sa recouvrement ya mbongo mais ba kolombongo bazo so mbongo te to tikali kaka Sokoda na biso etikala distingué première dame Maman Denise. Sokoda na biso etikala distingué première dame Honorel Maman Olive. Sokoda na biso etikala kaka président de la République. Non. Bato wana bazali ba institution mais nous sommes dans le secteur de la culture. Balobio Sokoda ezali indépendant et ministère de la culture les a na pouvoir moko te na Sokoda. Ça dit que basala ba loi moko na ba statut na bango selon mesure de taille par rapport na ba droit na bango. Bongo biso bato to sa musala. C'est comme ça que moyen batoba de mina sokoda te po batoba de na sokoda lokwa ba lo fombo de po abota matile afunga na na banque te bolo ko anesili nous sommes grandis 61 et belé. Dans la suite des artistes, les femmes veuves qui normalement devraient percevoir l'argent pour le compte de leur époux. Elles crient au secours pour la survie des orphelins à l'IGF qui constitue le seul rempart pour être rétablis dans leurs droits. Il fallait zalaka boye po makamunyo so fo zalaka polele omoni tant tozonyo ko maboye tozomona clarté il fallait to sale loko IGF alandela biso bambongo wana ekendaka wapi batiaka ngo wapi parce que to mona ezana moment moko ba période ya ndenge les malades na biso bandaki ya covid il fallait ba pesa biso moi loso moi miliki moi sukali na moi eloko mais ba pesa biso sachet sucre moko na 25 kg ya loso miliki wana mbongo ba nga pesa biso poto vivre na moment wana ya confinement ekende ki wapi alors nyonso na tozomona clair ezate IGF alandela biso Bev ya Portos via Mongongo azaka accompagnateur compositeur mais ti lelo nazwana nous ata naloba eloko nini mbongo nini nakoloba 100 francs na sokoda nazwana nute. Porte-parole de l'IGF a salué la démarche et a promis aux revendicateurs qu'une suite favorable sera connue pour peu. Il suffit de suivre la procédure voulue quant à ceux. Bambongo Labino, enquête éco-salema. Amen. Je vous promets ça. Nabi chef Nabi Ndengazali, enquête éco-salema. Mais Boyasko bo dénoncer bien. Il faut dire que ces mouvements est une première dans l'histoire, que les artistes manifestent un ras-le-bol devant les locaux de l'IGF pour dénoncer l'injustice dont ils sont victimes. La solution idoine qui sera trouvée permettra aux artistes de se prendre en charge, vivre de leurs œuvres, et cela éviterait de quémander à tout bout de champ. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est quoi mon image, voilà. Président. Non, parce que les gens parlent de comment dire, ironie. Là, voilà, même la IGF, le commentaire, c'est pour la première fois que l'artiste revendique droit là-bas. On fait beaucoup de choses. De notre là qui est en francophonie,
pour dénoncer francophonie ezali culture sport mais bazo dans sport kaka culture des athées. On fait beaucoup de choses. Président, tant au sala kama kamunyo so ba intérêt mais ça na ni. Intérêt en tout cas les gens bisayo. J'ai bien piana, avec papa chéri, motopam. Ok la fête ya. Ok le bosso. Ok la matinée na mariage à Sarato là. Ok nikanga za bosso. Eh monsieur, votre place est derrière. Sonia salanga Sonia na bimari. Mais ça vous on a simba kuna avec monsieur pour vous connaître votre place et défend. Nzambe atanga liboso. C'est ça le vrai problème. Nzambe mtochao liboso. Nzambe atanga liboso ne ba ganga kawana. Ata ba tourner au ba bimisa ba arme, ne zo ba arme au tribunal, au parquet. Naza déjà na bassement. Oyo, même numéro 1 du pays. Même les raïs. Ozaki liboso ayebi il y a quelqu'un qui s'appelle Hassan Danger Tchaka Kongo ayebi. Maman Olive ayebi. Papa Félix Segui ayebi. Maman de Zankero ayebi. Bon papa ne sama le compte de premier ayebi. Maman se ma katimi sa kiti des arts. Papa Chatini Ngobila ayebi Hassan Danger. Bon il y a une vidéo au wanga nango. Individu on y a un sous. Ben individu au wanga de la rue. Yo lui machako. Voilà, président. Ok, procès à Lusanzona, président Masumo. Ne toi na machako na te. Voilà. Président Matanga machako mais là ils ont qui temps pour répondre. Maman Chako d'abord na remercier famille ya Maman Chako. Tango Maman Chako kufi to kutela bande kuna biso comédien na mata nani na jour makufaki. Na HJA non na ndako na veme. Nani na David na avec stade. To komi kuna na ibisi bande kuna ngai que non nga sans danger rôle ngai. J'ai informé la ministre Akiti déjà. On a dit que si vous avez besoin de je m'en fiche de ngai. Na tongo na mon téléphone ah car téléphone sur les ligas problème. Oh piso famille Machako to la besoin awa. Ça va? Na komi kuna abi papa Maman Chako kufi. Tolingi matanga wana ba comédien bazalate. Wana famille Maman Chako mutebe. Ba boyina ba ba comédien. Wanto oza salato la te. So bomba wana en plus émission vérité. Voilà. So bomba wana tu pesa on ma peka. Tant que pas bazali ba mi kitsa bango moko. La famille a refusé les associations de comédiens. Ba bi bango ba travailler na Hassan Danger. Tango pour flash na be koyaki abi je crois na habité sur na uzanango biso ta mona mikanda bizata mona nyonso papa so samba na ngaza makasi biso bon archive biso ko zo sakana kate voilà ngabosala monga soki moyen zali ko bendela ngai voilà OK voilà moni yango ba komi famille Maman Chako mutasinyango leki na ye chaka koma chako na kadi zile wate alors tout temps na famille Maman Chako nde kuna ngai oui na sala na sama la famille bile famille wana il faut les féliciter c'est sens bien là kende mwani famille bo féliciter famille Maman Chako batamboli tout temps ba mais bato ba mabe na yo mais ba be o ba ba biso mona ngote ndemisa ministre Akiti des Arts pour lui dire que ndenge nini ministre Akiti des Arts lui que yemo ko pesa date parce que c'est le gouvernement qui doit donner la date c'est le gouvernement qui va enterrer Maman Chako vu ya notoriété naï Tovandi famille Chako abenga papa qui na report que zo leki ya Chako OK na kezo leki ya Chako ada tarmac la tille va photo wana hey bakisa la réunion président yoka nan bakisa la réunion maman Sarah depuis so zalaka Paul bayana nani na avenue stade lokola ba ebindenge ba soda bayaka au bataillon PME au bataillon policier au bataillon bazo kitebe ko kitaka
ah ngana moni na longwa makena ngana on a fait ngai makena kati asona famille balbino biso ça bisa quitté des arts abisa date preuve ngoyo lekila ya to komaka lelo sikota wa bimi na kati devant les caméras oh bobite matanga oyo umeli pola nini chaka ko mulazo entité famille chaka ko mutazo entité famille président nous tournons dans la question encore balobi ceux qui famille et pesa yo confiance c'est parce que yo oyebisa ki bango ki non omoni porte yo écoute ça autant porte yo écoute ça autant il y a une famille et l'on a confiance côté président Masumu et c'est parce que le président Masumu américain ko fongola la bango ba vérité wana te apparemment bino beaucoup ko gagner ba marché moko oyé otalisi mamo ba vérité nyonso. Bon, je crois que na idée hein aux ali Saratola liwe ya moto eza mon bon côté hein eza mon bon côté parce que nga nazo kamwa il y avait des déclarations là TV banani tchaka ko za musicien ndako to ba comédien mais au moni ça n'a pas mingi yo comment le problème que dit comment na mbola bonne ngai ah non on a TV boy c'est votre âge. Oh président mais ba question ça nga ba voilà non il y a des solos faut pas toi comprendre pas de ce kende kala problème kende caméra combien Enoch Mata Saratola ah comédien tu on le fait comédien ça qui n'est pas au fin il dit injure ça injure oui tu vois comédien et ça musala il y a munene oyo ne basa isa batongi on appelle c'est bon établissement ils ont musala moko oyo ba lui de finesse ba grand comme ils comprendre ba gaou ba ils comprendre mais en écoutant biloko ndengo na niveau na biso ta niveau ah mais bato ba batanga comment ba ko ba biloko ndengo nini cofondateur sans danger papa na biso Dudunga Fura maman papa na biso sans souci pauvre qui d'un fouka voilà ndé bato bazaki ba fondateur ya par leur cofondateur OK mais même tant de bazo luba voilà mais matanga Dudunga Fura mikalo zeki maboko na ngai ngana sa de marche ya Dudunga Fura pour que d'Afrique du Sud ngam sasa obisek na et puis à son âme papa Mira kana muna bato la te même kaya nani ya kidia mfuka kufa 10300 Congo 10300 francs congolais Irène mwana kidia mfuka na pota na émission alina kata bureau ministre qui des arts ndekuranga je crois que au mona que biso ba artiste tout ça là effort wana c'est un des comédiens na ba comédien il y a une association on appelle ANPTC ANPTC et comme il a accès étiquette net et comme des partis état tout se voilé fasté non les deux ça là bato kanisa tout ça là pas kosiko tout ça là pas gay chose la dynamique des artistes et ça est belé ça est belé mais kaka association et bon ça sans danger kaka ANPTC so bini mi balé wana là tout ça c'est côté bon comment parce que balobi ke bango ba kolo ba comédien tangana o facture ni famille Chako cercueil nous tout yango mais comment c'est quoi ça pardon président vraiment ba nekona ngai j'espère les lois la vérité to koyebisa bino makambutu awa makambo ya matanga mama Chako nyonso yango nyonso yango ya moral soki moyens ali beaucoup bato ba comprendre comment je se trouver ngai na zali président ba comédie se trouver pas ngai non tout tika ki comédie ça c'est la comédie purement comédie à la congolaise plus grave otala voilà Saratola le baratro c'est tu ba fika ngamu trop oh tala siko mukanda oyo ba comédie biloni puis primature hein primature hein bah comme objet demande de liquidation dépenses obsèques di mama Chako mais comment document oyo ngai naza pesa comédité et ça va beaucoup ngai mais dis on lingala c'est parce que yo mi kotisa ki non landa bien ça c'est la primature tout ça qui réussit la primature mais pourquoi la primature a bien qui ba comédité de ngai boso sulaka tout si wana to comme na jour J ya matanga ya mama Chako ils ont préparé ba comédien ba
c'est qui vraiment bien scandale automona qui comme il y a bossy mana banzo to bo finga na babiloko azoko ya mwana ngo tendresse attaque nga déjà ndio bana kota la sangi nzambe qui mezala na koti kaka Dieu merci on a travaillé avec Bodo avec Oxygène en tout cas même na suko muri ngamo na kelekiti na Corbière ngamo mishako tiko kunda ngamo ko na zalaki komedi bo zalaki te à part ba yake na cimetière wala kibiso mais bon de toute façon ils ont ndenge na bango matanga ba artiste bango ba soara na bar ici li ba na cimetière te keba papa yo lo ba funda nga nazoloba presque basimetière nyonso nga nakendaka ya baartiste comédien nayebi nakotanga matanga ya pululu nakotanga baartiste ezalaki kuna bakoza 5 baartiste ya minene ya mboka na biso tolongoli tozalaki na komi nani akata suku nani o wapi bidi mosu asali nani bidi non makaya papa makaya koba oyo asali x oyo asali ya vima nani comment vous voyez ping pong na nusu oba kana comme nani ping pong muninga na ye ping pong baga vraiment dio na bango ping pong na oxygène automatique na cimetière bon en bref beaucoup ça va pas tala na aider yo Masumu c'est mon frère mais côté mbongo landa bien tobutama mokolo moko Masumu ne fundanga à la base de quoi kasi po bozowe la bambo non zimbongo somi ba télévision non zimbongo somi yo be ça le passe ça bien passe ça linga passe et comme ça c'est la président Masumu peut pas subir côté kuna comment est muto azani président ya artiste comédien aller pas zo gagner les artistes comédien dans mbongo papa ngabi sayo ça comme 16 ans à sans danger obi kofi nayebi kofi le mide bien nazo mo selon moi ya président to mo na so ça train de faire donc nayebi ça train de faire sensible ba bengai ça Congo to kana kofi ngabo zena bengai na bengi kofi azo yambate ngabo azo yambate na livrer yo livrer kofi. Bon, Mamoussou to ba on a battu ba kanté président Robimisa non parce que Mamoussou tala ngana bunda guerre na Maisha Park ici que tous les leaders na makasi ngai colossal ya Maisha Park na nini na amc ici que ba Kofi bazalaki ba JB ba nani ba tout ba na bunda na bango niveau là bien moi je suis né guerrier moi na lita bembo guerrier ou guerrier ngai na Kofi ngaja moni Kofi amaye le moko impossible et Kofi kanisa rebelle mais non c'était de sa faute papa j'ai le pouvoir comme ça on dit papa j'ai mis mikanda papa j'ai les documents j'ai la signature ko bongisa vino be vina yo ne batu na kawana avant période mo ba tsengai na pesa comme mise quitter des artistes na pesa comme Kofi j'ai donné le Kofi makamuzo sala makwa ba tuna cha Congo est-ce que kambo ya solo ngabi no ya lokuta papa Masumu ngai na kofinga jamais Masumu na vina ngai c'est un aîné asa mukolo na c'est un respect asa camarade ngate mais seul vie asa ana défaut entourage na ita mususu bazo ko ça y est non faisait Masumu auto tourner film Kimbangu tala incarnation comme Kimbangu et ngata na ozi ma musique na so dit bien on continue na podium na ni na ba le ba musique ngo betaka nse moment papa papa ko ba no mususu beba iswate botika mususu yambanga makambo na bisayo voilà to remettre bino dans la mission mo imba to sala on a président par rapport to yeba pour le artiste comme ba le ba beta papa ba comedy tala tika na nuko mutuko la ne de la bonne radio mangobo sabato yo Kimbanseki zompanda tuna bangara dia zompanda yé ba tuma yé ba improviser ba comédien ba bisoté bisto sala makamuna mboka oyo nana histoire na mboka oyo Mobutu tanga sali démocratie na mboka oyo na Zaire tous les missions au monde ba banga
seule mission atiaki oyo ayembaka mpona de démocratie na Zaïre ngai démocratie démocratie esengi tolérance ezoleka avant Mobutu alobana télévision avant CNS. Bon, on a fait beaucoup de choses. Tu ça les langues émission vraiment. Parce que moi tout le monde m'a bête il y a des venants, bah on va éviter ce tempo, bah ça regarde. Bah côté de comme moi, de comme internet. Mais t'as Congo t'as mon ça là. Alors, maintenant toutes les questions. Membre procès pas ma somme en tout cas au fond jamais. Je suis son frère. Je le respecte. Non. Parce que non. À la base de quoi la salle nini? Ce que Bao Pemi Balo fondé à la base nini? Il a vu déjà des injures. On a nazo pek sa artiste. Margenga beaucoup de gens d'après ses permissions na saratora que les autres chaka Congo fika chaka Congo muyibi ndoke zo bazange loko. Président Toromo yana suka na to mo mo muke. Injure net président Maso injure nini yandi mo safingi président Maso. Bon eloko oyo bino bo moni président les clé. Zonan exemple alobaki que bakendaki na suka matanga suka ya Mundweri benolia suka na dani na chef Flore. Nambongo ya matanga ba so comprendre selon ya nous allons baki wana ongana oyo ça qui veut pas se dit afundi ne dave le lo afundeli c'est ba tunyo se bozo comprendre te bele ba tunanga ngai polé lo ni ba fundeli ya ndimo c'est vraiment c'est cause ya wana kapona pour ya ndimo ça baki bazaki mbongo ya président Mundori patika biso déjà molimo ne pe mana kimia que bakena olila ngo chez Flore yango wana fama parmi ba cause vous dans monaki na quoi c'est facile ça qui wana maman le sanzo il a confirmé que papa Masuma Zouaka 50%. Mais non, tu n'as pas de preuves. Comment c'est ça. Alors je suis allé, mais je me suis investi na quoi ça papa la biso yandemos à senga pardon. Mais ça c'est déjà pardon na ba média na ba réseaux sociaux comment moi c'est que tu net na me président Masuma tsiki kakate. Non, pas Masuma à sa moto. Pour tout ce qui est calme. Alors ça la filmé ya Kimbango. Kasi film ya Kimbango na ba c'est que ça na ba histoire quand ya Kimbango là c'est quoi a son incarné rôle moko oyo nous avons testé. Vous comprenez? Toi Kimbango on libérer peuple noir. Parce que nous comprenons tant ça parce que un PTC ça dit que c'est bango moko na tindaki si moko teme mukumba na eti c'est mukumba na c'est pas apparemment aux autres tout caméra aux autres bimisa bilo yo kate papa non c'est sérieux tant que bota kabana ina tira bota bana yo moko bo c'est que bala so que yo meye bana yo bali bana ye merci mais bana na papa comme bon souvent égosila et to cité na prison te boy non mais prison mais nga de mabaka ngai prison ça pas ko fandate on va babé ya parce que les guerriers, les révolutionnaires, et ça va parcours tous les garango. Voilà, merci à Namona derrière la caméra, c'est qui vraiment tout shit. Merci à Namana, ça va y aller bako Rolanda Bisso na activité, to komi na souka mais président, c'est programme il y a matériel. Papa il y a Kadiombo c'est le 7. Ndenge ba famille le bac le 7, motozala wana kaka. Vraiment c'est très triste qu'on perde Motoka Kadiombo qui était grand combattant, grand révolutionnaire, vraiment il me donnait beaucoup de conseils. Bon, de toute façon, l'artiste ne meurt jamais. L'artiste ne meurt jamais. Dernier message, il nous coupe ça na banane. Message na ko non. C'est tendresse. Ah. Morel Zolangaye, message ça uniquement pour la tendresse. Tendresse dans Marie-Jeanne Boulolé. Et bon Fanny Katale. Non, d'abord mi bali bango bana. Bana wana tango ba yoki ngai lelo ko ba péter na pire merci kutu afala ya non moi na comprends pas parce que ko so lokuta nani Fanny Katele tout ça ba yeba zo utiliser ko finga ngai Fanny Katele ko finga cha Congo za permis ils appellent au finga non ngaku douter parce que lelo bo terrain na bisoté tout ça qui na commission ya nani ya kapa murumba zalaki est murumba ça 34 na Côte d'Ivoire mudazongi si entre des ba comédien mais non de toute façon que nous sommes des demi-dieux
Nous sommes des pères éducateurs, des mères éducatrices. Tout le monde a la télévision, ils ont l'éducation, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Tout comme on niveau na kosenga na mokonzamboka espace wala ici l'artiste. Vraiment ba dédicace na yo président. Dédicace on a pesca kana tout batwande misoyo ba comprendre que Tsaka Congo basamba ka été basamba sakana na été ya tambula na ba dossier mbala moko yeso ko bimisa ko pas bimisa mbala moko to sala moni to pas de problème alors moni président promettre bande ko koleka sur ces missions pas de lokola moni na kwa moni place parce que avantage sala to la soki na kawa amina resomo ya simba wana afani sala ngambo je reviendrai. Oh, pourquoi le bébé? Tenga le bébé, perception ka bande. Ça Sandra Bumba. Il y a razua mira kemi na bove vers papi me ibelanga vraiment papi bien Pirasson tatanga dit bien pour la faire respect. C'est grâce à ce monsieur le sokomi boy. C'est dit bien pour la pesa mangobo. Merci papa ki banche ke molinga. Papa masumu de Brende, papa masumu yala kayala. Voilà, merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Vraiment, Bande Koba, Balanda Gibiso, j'espère Bomoni et Bande Labiso, président le Bignon, parce que nous, pour Biso, Atolbaka, au vrai vérité. Président le bi-vérité, Tobombelo, Mongote, O Etika Libo, Romona Yango. Programme Yamatanga, ya Papa Nabiso Kadiombo, Ezali Bongo, les 6. Le bien, on va guimard, le bilan, on a une émission sur ce président. Tala Mamba Guimard, ce n'est pas en danger. Morel, peut-être à 2 minutes. Pardon, parce que tout est là, tout est bateau à vivant. Peut-être à 2 minutes, pardon. Guimard, 2 minutes. Monsieur, Abedachou, patron Abedachou, merci. Sokin, Basala Sokin, mais aussi ma papa Bedachou. Lova, merci. Que de l'eau, papa la biso Guimario, Azana 10e rue, na limité, la première 10, na Sunga Bedachou en tout cas, papa, au nom de tous les Congolais en tout cas, tout remercier en tout cas, merci. Pour remercier, mais papa, on se commence à être gestement, t'es pas Guimario. Mais tout n'a pas c'est bon, c'est mais c'est l'association, on ne peut pas devenir c'est là faire comédien. Voilà, merci. Vite aussi, si émission voilà, merci sa dédicace à Souka. Bon anniversaire, maman Livlembe. Parce que Aïda qui biso na kaki Mario. Maman Livlembe Aïda na action se pèse la balance en danger. Maman Livlembe en tout cas. Bon anniversaire, merci. Joyeux anniversaire na maman na biso, maman Olive Lembe, maman Motema Malamo, bami Mbotama Elamo. Émission qui tourne au bokate on ba. Merci vraiment tout le monde ni bon. Zela na ibisa tu ko to na suka. Yo ka ndimisa moke. Lelo anniversaire ya mutu oyo ale mema pour la Congo. Zela na la ayemba pour la Congo. Otala zela otala stati na ngapo mona ke kana matanga ndeba wela kambangu otala stati ya ona tina nani na Facebook na Facebook na ngai okomona limsa muke yala ngo pe facilité ya kubanga te omoni oyebi yesus papa na biso ale muloto omoni nani na stati na ngai profil na yo na ba mise wa wela ki matanga ale muloto bateta boy. Vraiment, Bandeko Boza na Bolingo régné kati ya ba artiste izala vraiment bien. Merci papa Chako pour na temps. Non, Chaka Congo. Pondu ya Congo. Chaka Congo. Vraiment merci pour na temps pesa nga mais ezala mbala suka. Non, ngona ibi nga ngona Sara azui engagement parce nga décharge. Apena pe moi si awe mondele. Ah! Tokolo batete pesa ngonga merci na Moral na kimata derrière la caméra merci na Moral Gouti Sinda papa eloko pesa eloko pose eloko merci vraiment ngai na bino allez la bino fort beau s'abonner beau partager beau aimer vidéo et vous allez vraiment bien les amis des problèmes qui dit Luanda les amis des problèmes si vous regardez on problème qui regardez oui on a papa na biso OK merci en tout cas bon mariage merci tout le monde ninga na bino mbala sima.